Mbote balansi ya Kongolo Kole News.com. Toza awa na Kamba. Kande na episode ke Kongolo Kole ekitaka na Kamba. Ekiti na Kamba. Yango epona esika te. Kongolo Kole ekitaka partout. Toza leo na Kamba. Tozo ba image. Wapi oyo molimo centre evandaka. Wapi oyo papa na bula vandaka. Papa na bula vanda esika musute. Papa na bula vandaka awa na Kamba. Papa Simo Kimbangu Kiangani ana Kamba yangwana Kongolo Kole eye kosangana na bakimbangisi mokili mobimba tosambela kabe nzambe moko Papa Simo Kimbangu Kiangani yene mutamu kosina bule awe zabilo bobozo mona na sima ngai eza mabele na bule place oyo wapi mutu nyonso ayakozwaka lipamboli na ye ezali Jerusalem na ebisibino bolanda bino moko bolanda bojije tokota na kati ya losambo toyoka mateya tozwa pe lipamboli na biso Mama boleh saja berkumpul di sama-sama saja berkumpul bersama-sama itu banyak bersama-sama berkumpul pas so kita bisa berkumpul bersama kemudian bersama-sama esok apa yang saya kita frego aqui usar dentro da comunidade aku mengurus assim por paz. Nzambe aliyosema pasi manuni na kuhusu na parole sana. Nikodemu bota habari. Sote tunaweza kusema habari. Yeye kwa hiyo abeka mwana Nzambe Hebreu ese. Mwana Nzambe ndiye Yesu Yesu. Mwana Nzambe ndiye Nzambe ngani. Kile kwa chance ndipo ndio tunataka sisi hiyo. Hapo pesa ya kufanya hizi Nzambe na pesa ya mfano na sisi alori bakuyo ndio kurobaki na tukabona kabisa sisi ndio hata mambo ya bila sura mwana ya pili wale wanafanya kwa pesa kwa pesa azalaki kama pesa azalaki ni muongelezi ni na kusema sio na afadhali na mwana na lazima ni yakosa mimi sasa kuna ukiiko mwana na makaya ya kusema na sala kwa mimi na Yesu ndiye tangu Yesu msasi atika yeye yake kasi mwana yake magumu kwa msasi kwa na Yesu na mboga Yesu basoma kisoma na wale kwa kabisa bakisi kwa ni yoko anaanza pili Filipi tatako akiina kwa Samaria makofi ndio akiina kwa Samaria kuna hiyo pesa na kama peni apeni akiina kwa tatako kwa yeye Simon azaki ngana frema sisi kuisasa ya kupotea ya kupisa bakomboka wana wakati kwa kusanya dhambi matapana na mimi presence ya Filipi tangu kwa kitu wana wamekuwa mimi hata kwa na akatao ya Simon kwa hiyo kwa sala babuka kisifai ya Simon bali yeye kwa Simon atani tataona
pia afunga Philippe anazoea kusali ya kupata hizo habari na sababu ya hiyo kwa sababu hizo habari na Simona akiba kisi effectivement nous savons tant que il fallait qu'on use au Rwanda avec les matières qui ont encore en Suisse bien parce que ça a mis sur des ça soit sur ça ah c'est des choses alors les gens vont pas te c'est comme ça ceux qui sont à nous c'est la même non oh les amis non oh les personnes là et ça on voit dans la classe assisi à ça avec le du saut parce que on a économie dans la société ce qui a fait ça l'économie sous un époque ça y est sous un ça va pouvoir de tracer on peut au moins la sous à comme loi encore ya kusina ozola bosu batisi tout kokuli ya moto lobi batisi ezali diplôme ya mobi ce que fait na balongo kaka neuf bazali kotuna mwana ya nzambe apesi batisi kasi biso toza kolinga tokumisa nzambe na mitema na biso na misala na biso kobele kaka tokokoma babi mais emonani ete toza kokoma lokola bahypocrite soki tokokoma bahypocrite tokozwa bifut ya tata na biso Simona tozali wakozala kopaka na zali wate kasi misala na bapaka kati na biso eza kokima emuti wapi tosi kokuli tozali mpe kolanda lesika te tokoyamba bana moto esengeli batisimo bape bateya ye data yo ozamona ya nzambe misala yo osalaka eza misala na sona babongana misala wana ekendaka yo nzambe ya satana soki toyebaki yango na miso boye tokokaki kopesa yango te référence na yango na Matthieu 3:7 yo wana azali kobatisa na miso ya molimo ata na ekipe moko ebele bazali koya alobi yo libota na yango boye kokende wapi bino bokanisi oyo boye eza na lokomo na bino ata bokuni bokolonga te kolonga condition tosaka soki otosi te bitumbu ezali kaka na bino wana eza na mosala moko tekana yango wana paster Yakobo Paul na mokanda ya baloma alobi oyo alingi kozala mwana ya nzambe azali obele mpona mosala na libanda te pamba te mosala na libanda na 2 Corinthiens 11:14 elobi ata satana akomimonisa mpona mosali ya nzambe orke katikati na ye ezali ya motema réponse ya Petro mpona Simona na likambo oyo nanga Simona ozali ata na likambo moko te oyo nasengi obondela nzambe makasi ye lokola aza na makoki soki akosala miracle ya kokongola yo okoma mwana ya nzambe problème te mais biso toyeba bokaba oyo baza na bilemo objectif ya matei na biso na mikanda oyo totangi ezali na Jacques 4 verset 9 elobi ete soki nanga Simona amiyebaki ete mokolo na likambo ngai na kozanga ntango akulaki batisimi alingaki asala effort alela makasi ete na mokolo oyo wana bakoya kopesa batisimi soki baninga bakozwa likambo na molimo mosantu ye mpe aza mais lokola ayebaki te amonaki kaka esengo akuli bapesi batisimo bapesi miziki ya piki soki tokozela tokongwana kosala mokolo jetekiki bakoyebisa biso ngonga soki mokolo yesu baleki maloba wana oyo akaka na mosantu ayebisi biso na nzela na inspiration na yo tokobeba na ye na tika na ye amonaki lokola basi chaser mpe na nzambe alobi ngai bizo vere masasi zoa bizo bakende kokweya oyo ayekende mosika aye kokweya kaka esika tokola chaser aya komema puku akanisa puku mpe nazwi chance na bizo vere na puku asangisi tolobi te biso topeyaka eza ya koka
Mtoto asikia asikia kwa nini sema na sikia nini alikuti na nani ndio Oye na nani ndio yote oye sio kusa biso nyonso sala makoto sala makoto katolika na kwa kwa sana amen. Kakana kusoko ya zana kulogo mwana leo kwa mfano. Tika kwa kunzina yote ya tika mkana na nisa na masika na mkana mkolo. Pesa ya kusoko yote ya nisa na mkana mkolo. Jini sasa kusoko ya nisa kwa hiyo saka kwa nini na kusoko. Pei kunisa sasa kumikana pia. Zangibu kunzina yote kwa nini sasa na siku na kumwe ya kama na mkana sana.
la société. Cosa la memoria, una cosa che è più classe. E io ho fatto dopo la poi sono dopo e poi da capire questo meglio la pompa parenta la parata e loro molti e che cosa con canzone benissimo non male viso la nostra e come la dice di essere lavorato. Perché tutto ciò come essere può motivare per essere. La guerra per tempo, ma se guarda poi la chiamava cura comprare un'anima o la forma di solo e camarada tutti la terza della sanitaria deve guardare una ognuno sul lavoro quindi una maniera la capa massima ma la massima magari non sono la sua io lo sono convinto una vita la ma la vita è buona e poi tutti che nella bandera che abbiamo detto para così e la mattina a casa si sviluppa quello che sei mai una comunità che ha un po' di usato e quindi tutto la musica tutto come per sapevano e facciamo una casa a tanto ragazzi non sarà un sapere a tanto non sapere cosa mandare di causare una povera persona la adesso va così si lavora da male. Kolanda kasinalinga kina tuna ndeko Celestin Biolikadite mbote papa mbote mama Bisengo papa ya solo soki toye na kamba eza bongo na makasi ya Y'en a marre mouvement politique ya révolution toye bongo na makasi na papa oye bisabiso mateya oyo olandi yango ndenge nini omoni yango ndenge nini. En tout cas, na sepeli mingi na mateya oyo révérend outi koteya eloko moko ya tikenga eloko moko oyo vraiment na simbi atangaki passage moko ya Bible oyo ezotalisa lolenge nene bana Israël bazalaye kokufa bana Israël bazokufa bangunia bakotaki babomi bana Israël ba massacré bazu même bibembe ya bana Israël ba kei nango bongo ndambo ya bana Israël batikalaki babandi ko sala libonde babandi ko yebisa nzambe balobi tata nzambe est-ce que okanisi masumu ya bakoko na biso okanisi masumu ya baboti na biso nde yango wana otindi bangunia po baboma bandeko na biso po bazwa bibembe ya bandeko na biso bapesa ngona bandeke likolo bapesa ngona nyama na zamba basala ke libonde wana bayebisi papa tata nzambe balobi tata nzambe limbisa bakoko na biso soki basala ki mabe longola kufa oyo bangunia ifo bakota pa boma na sepeli na liloba wana ya Biblia
na sepeli na commentaire ya révérend eza moko ya libondeli esengeli biso tosala na République démocratique du Congo. Pona nini ba Congolais bazokufa? Plus de 12 millions de morts. Mikolo atouti ko balobi ngo pe na église awa. Plus de 250 personnes bauti ko kufa na île. Pona nini ba Congolais tozokufa? Pona nini liwa ekoti na kati ya Congo? Est-ce que eza pona masumu e bakoko na biso? Est-ce que bakoko na biso babundaki makasi te pona mabele oyo? Na ndimi te eza pona masumu bakoko na biso. Bakoko na biso babundaki lolenge longo bani pona mabele oyo. Exemple bafumuki mbangu batikaki lutte te, asedaki te, mindele bakokaki ye te, abundelaki mabele na eti na suka. Mais lelo soki biso ba Congolais tozo kufa lelo et ya nona ko pesa lokola bana Israël basela ki prier batuni nzambe babi. Est-ce que osangisi masumu ya bakoko na biso ya ngwana esali ke oboma biso? Oboma bandeko na biso mais biso tozo comprendre na lobi boye. Soki lelo ba Congolais bazo kufa parce que c'est la haute trahison ya ba génération oyo eye na sima ya ba fumuki mbangu, ba génération oyo eye na sima ya ba mama ki pavita, ba génération eye na sima ya batu bakufaki. Ba trahir mabele na biso kaka biso ba Congolais. Toteki mboka na biso yangwana tozo kufa. Tala bana Israël libondeli wana basalaki. Bana Israël basali libondeli balobi tata Nzambe. Tozo kufa eske eza pona masumu ya bakoko na biso. Mais biso ba Congolais lelo tozo kufa fumuki mbangu asedaki te. Fumuki mbangu atikaki te, fumuki mbangu abundaki tina suka. Mais pona nini ba Congolais tozo kufa ezali pamba te po biso tolingi koyeba te. Koyeba esika to uti te koyeba tozo reconnaître même pas bitumba oyo bakoko na biso babundaki. Tozo reconnaître même pas bitumba oyo fumuki mbangu abundaki. Ba mama ki baba o nyoso bakufi ba martyr à indépendance, même ba 12 millions de morts bakufi na est. Tozo reconnaître ba biloko wana te tozo bafouer yango. Yango na eza kanda ya bakoko na biso, kanda ya tata Nzambe. Congolais azonga, Congolais azonga, Congolais ba valeur ya mabele. Ceux Congolais bi valeur ya mabele, kufa oyo kozali. Ceux Congolais atika même ko trahir, haute trahison, ba traître, ba collabo. Ngana esala nkamba na ye toujours ko luka nguya ya ko bunda bitumbo tozo bunda. Alors nguya na ye ko luka, même bino ba traître bande ko ngana bondeli pona bino pa mona mozole. Na leli pa fumuki mbangu pona bino ba collabo, ba obozo trahir lit oyo. Na sengi na fumuki mbangu pesa biso makasi po bino pe bozonga. Bozonga poto tika kokufa. Ceux tozo kufa na est, ceux tozo kufa na Congo parce que bino pe ba ndeko na biso boza ba collabo bozo trahir. Yango tozo kufa. Merci mingi maman. Merci mingi. Congo Lokole pe a profité. Agnati Bongo, Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem, Mabele Asika. Biso peut te profiter to sali ma bondeli na kondima ete Congo Lokole ko kende liboso. Congo Lokole e ko mata pambate to Niati Nouvelle-Jérusalem. Pambate to pesi pe papa mbote. Papa sololi na biso to comprendre que fumuki mbangu ya beto nyonso bandombe. Aze ya biso so bandombe tozonga katotala ba makamu isi ya sala moto moindo ya origine na eza nango mabete yango biso to saisir opportunité toleki na mausolée toleki na basita minene ezawa pona kotala boni fumuki mbangu pasi ya monaki pe asedaki te ndenge ndeko Celestin Biolikadi te akoloba tolongisa miete biso Congo Lokole tozwi par na biso kasi ndeko sele ya mbonga na tika yo po touti kobima bongo na église yango mama mafolo apesinga mwango ngana loba papa okoyebisa na baindo nyonso bakolanda yo message nini na oyo uti kobika na kati ya nkamba ba brebis égaré to bato o bako comprendre te ke fumuki mbangu abundaki ya solo pour la libération ya moto moindo nyonso ndeko sele maloba omboka yo bandeko na ngai nazoyebisa baindo nyonso ba africain na bandi ko réfléchir awa na kati ya nkamba kaka ba réflexion nyonso elinga même ata soki tozobeta lisolo ya Jésus tozobeta ba masolo nyonso ya bonzambe eleka même ototangaka na Bible eleka na Europe te eleka na mboka mindele te eleka na Afrique bamakamu nyonso masolo nyonso eleka na Afrique lelo nalingi Congolais nyonso moindo nyonso ayeba bitumba oyo po Afrika evanda kimia esengeli to reconnaître origine na biso to reconnaître sika to uti
mindele bazaka sensible na ba origine na bango. C'est total même likambo ya ba culture. Biso ne tozo copier ba culture ya mindele ba copier ya biso te. Pona nini? Tozonga bayindo poto longa. To reconnaître mabele na biso, to reconnaître ba oba bunda ba oba kufa pona mabele na biso. En tout cas na sepeli mingi ngai na bitumba oyo po victoire ezala ya Congo, po victoire ezala ya ba Congolais esengela biso tozonga to bunda bitumba oyo elonga eza biso na yebisi bande konyonso ke elonga eza biso. Tito 6 à 2015 en tout cas victoire ekozala vraiment certaine na ngambo la biso pona mabele onga na niati ngo pona batute mais na niati pona mfumu kimbangu oyo abengi biso na bitumba po ye abundaki asedaki te atikaki te alongaki papa Simo walungi de yala ke yala munzaya mvimba. Merci na ba Congolais, merci na ba combattants, merci na bande konyonso ya Kinshasa. Nzambe apambola biso to reconnaître que bitumba la biso elonga ezali na nzela ya bakoko na biso. Merci beaucoup. Nzambe apambola biso ingeta. Merci to komi na suka ya reportage na biso ya Kilt na biso tozaki na kati ya Kilt. Binombo bomoni bolandi ba image bomoni papa ndenga tei bomoni pe ndenga bat bayembi ndenga bayambi biso na sengo tozaki kuna na kati ngai mama Gidil na président Célestin yanama binombo bomoni na kati tozaki kuna na Kilt binombo boyebi ke oyo eza terre saint place ba santu bavandaka nde awa nde na kati ya Jérusalem nde awa Jérusalem ya moko ezaka awa tozaki na kati ya kamba nde awa na persi merci na mama Gidi Bisengo yo mutazwi ba image oyo na pesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango na pesi merci na bakimbangisi nyonso ozala ya poto ozala awa ozala ya wapi ya monde nje mobimba ndenge boyambi biso na sengo po pesi so place kolala toza bien donc boa gentil bongo dans moi kutna lo bakute exact na pesi bino mbot na pesi bino merci na pesi papa Simo Kimbangu Kianga na pesi ye merci yende papa mutayambi biso ndenge papa ya Mbarabana na pesi ye merci ya mingi na pesi mbote et pas Christian Disu number 1 na posanité Dieu de non Disu yo posa na kati ya famille ya Kimbangisi na pesi bino so mbote na bosanité Fleury Balé Kombo so grand frère propre yo mo yebit kuna na Londres pour l'unité David Olito na France pour l'unité pour l'ambassadeur yebe mwana ya ndaku mwana ya papa Simo Kimbangu Kiangani azana Londres myomo boyebi na pesi mbote petite sœur propre Laetitia Bisengo na pesi Golden Ziki sa mbote na pesi donc Bose Bele bana ingeta bakombata bakimbangisi nyonso batu nyonso obolandaka Congo lokole news site na bino obolinga mingi toza ana kati nkamba na pesi bino nyonso mbote tomona ina mbala sima na émission mususu talaka bino moko kaka émission na bino ndenge leki ndenge bomoni église na bino yangoyo tokitaki vraiment na terrain toza awa bana événement zo banda tina suka toza awa bozala branché kolanda site na bino. Merci. Thank you.